c'est vrai que nous ne pouvons pas répondre à leurs besoins quotidiens, comme je venais de le dire, mais du moins nous ne pouvons que les soutenir. Comprenez mon émotion. Je suis venu. Vous remarquez, tout le monde, il est passé ici, Lingala, Lingala, Lingala. On vient de l'Europe avec eux. Mais quand nous sommes descendus ici au pays de soif, le français, il a fui eux. C'est seulement moi qui est resté avec le franc. Maman a vu ça, sa expérience, mon on a commis à 12 ans. À son dit, ce soit 12, il y a 12, il y a poids 12. À Dieu, on a 12 ans. À Dieu, on a balance. Et là, on a mon affaire, ce soit qui dit, on a mati. Oh, il y a tout, il y a du mosi. Et l'on dit qu'on a on a dit, oh, quelle bonne chance. On a fait la tournée, on a dit tout, oh. Là, on a dit tout, il y a du mosi. Oh, ah. Non, quoi. On a dit, maman, péta, maman, koufaka, koyaka, matana, tête. On a dit, il y a du mosi. Papa, on a dit, on a pas la prison. Oh. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Eloko luka lelo na mokili oswili bala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili oswili bala sina nguya na ye. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne
Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Aux la poto, aux besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a scène. Nous avons abonné de Rolex à ma perruque. On a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ma coupe ya Milai. Vanessa Airwig. Azar on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha Robima chic Robima ngebu ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et à ma futa, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et à Pona teint clair, bagam, différents, et à caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème, yama beaucoup, ezali. Ma crème, il y a ma lèvre rose, ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mais oui, attends, au Sakana, mais il complique moi, Mouki. Bon, autant on a sur la classe, si on dit ça, le nom comme maman, ou tant que c'est pas là-bas, la ici. Mais on met dans l'histoire, classe, moi, ils classe, il est compliqué, Mouki. Beaucoup. Troisième primaire. Mère, yo za classe. Troisième. Yo ko kosa te yo emo na maternelle yaka. Yo ya classe. Et la classe, la première. Quatrième. Première. Côté maman peut pas de complication. Bien. Bandi kubuza mama dino. Ils ont la classe et compliqué le coup la deuxième primaire. Et ça peut la classe idée, oh, on a eu na compliqué le quoi deuxième primaire. On a eu la deuxième primaire de compliqué. Tant que on a compliqué, on a c'est compliqué. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Si on dernier, on va attendre que ce soit sur la année, parce que c'est nos bulletins. Ou si le bulletin est aux hommes, on a. Nous avons déjà la deuxième primaire, dans le premier trimestre, nous avons mis 49e de la classe. Deuxième trimestre, nous avons maintenu la place dans la 49e de la classe. Troisième trimestre, nous avons la bandi, nous avons la souka, nous avons la 49e de la classe. Nous avons dit. Naye na Paris, na pesi papa na biso. Papa Dali, premier trimestre, 49e, deuxième, 49e, troisième, 49e. Azaki on créé père wana. Muto avantage. Artiste comme maboko na orke. Abinga, et toi petit, viens. On a peine à vieillir. Tant on a celle qui vient. Alors tu as petit. Comment on cause 49e 3 fois? Parce qu'on a trouvé une application bête. On n'a pas la souci de ma bonne quête. Mais papa, on a tout le temps à Nabaro. Bamsous va vivre la deuxième, Bamsous va troisième, Bamsous va quatrième. Et bon, on a eu 49. Autant qu'on a mouqué. Attends, nous n'avons pas de 49 ni zéro. Malamoko, année on a msusu. Aka comme ça on appelle école msusu. Mais à tout ça, na deuxième msusu primaire. Mais ça y est bisanga mabena na sali. Mukona kedaka classe na école yango. Na mona bayo na tsanga tuna kota boy deuxième. Maman mutu na ngesari na rubisa que papa se pena na 49 te turo fona boursi. Na bandu tanga na école mi bale na deuxième primaire. Premier trimestre 59e. Ponga sukuna tu 9 na nga suka na yeta même pas na classe. 9 na nga suka bo simba te. Wana 9 na nga moko. Ata ba teni ni liboso. Na suka na nga 9 na nga. Bandi kutana na tani, deuxième trimestre, 59e ressource, troisième, 59e.
bulletin na ye na pesi turu wana lubage lote ona mona kaka salaki akanyenga na litui akena na pompe asupilinga mai akena na sima kota singa bilamba azwi ba penso batandira bakusi ya bana atombolenga na matoi atandinga na singa wana na ujenzi la kabu bande kuzama na kula pepele na ngaka kutula batu bayebi na pepele na ngaka ababa yemba nzembo tuyimba na pepele inspiration wane utaka na ngaka mama na biso asala experience moko tango na komi na 12 ans asombi soso ya 12 ya nini poids 12 atwenga na mwana 12 ans atie biso na balance eloko na monaka soso ekiti nga na mati bandiku akenda nga na ekole ya misatu na ekole misatu po akende ekutika nga nalobi bon pas de problème tobali uta premier trimestre na ekole ya misatu 9e de la classe 3e 2e trimestre 9e de la classe et puis 3e 9e de la classe tango na ye na bulletin na pesi ye namona mbala moko pere ya sepeli alobi o nabala kolinga bui abengisi bato asalinga mwa feti moko ya mokie bato mpe bayeba bameri ori atika o petit ekasi o liboso lobala bango baeffort yosali mpo obima 9e tour nga mpe na ye liboso bandingu boyebi na bima ba 49e ba 59e tour oyo na bimi 9e de la classe tata na biso alobi na yebisa bino baeffort nasali mpo na bima 9e de la classe mpo na bima 9e de la classe na salle de classe na biso tozalaki kaka 9 elève nga na yanga classe meke uzo bana mosusu na classe baya etalinga te susu alianga eloko ekoki na mona mpa na kokei 9e bon natali na nsima bato baza te na soki wana na obima 10e te eseka na afoti ata kutu bapesa foti natali na nsima namoni mpa bopesa afoti nakendaki na poto kobukana te poto soki oye fo ozala eloko moko oyo ozosala nga alobi neti nini nga aye nanga kotala bino nata kosonga nabeta kayu alobi non kayu te baburo eza ebele amenenga place moko na restaurant moko na poto donc kono restaurant wana aza mundele sikoyo mundele wana asalaka nini asalisaka baconcours bato bayaka bariaka mais sikoyo ntango basilisaka kolia bamisusu bayaka na turo nsima baza konunguta basali donc misala eza na poto akonunguta sali soki azwi neti nati bakalikuwa neti na cuisine na biso congolaise soki baye anunguti mpo moto aliaki na 9 moto aye anunguti ta mosusu na 15 soki azwi alobi ta mosusu na 9 sani oyo badalaki yango fumba to chakima desu soki azwi babakisi ye pla moko sikoyo ndenge elekaka ekomi sikoyo mundela bayene restaurant alobi bon naosala concours ya suka oyo akozwa atikali na restaurant deja bakoti tricage oyebi basala nini bacreye ivoirienne moko ya mwasi tala bate komone tiranke wana atalieni eloa mabeti yasaka balashima boro mais siko mokolo wana bakoti tricage batwi tiranke balesi ye bapondo madesi balesi ye bayop baleka ye basaleli ye basolution ebele ndiku tiranke ake mabe bazwi siko sani ya compétition bapesi tiranke ake elala nango tiranke ake azwi kaka sani wana akangi yango boye na se ya chini akangi sentire bien alali na butu peta bafanfare na sani peta bafanfare na sani lobi samedi baye na sani yango ngai sikoyo na camerounais final 15 heures bakamerounais babuya na
na kingo bayebi déjà azui ngai pe basatul na siba bango tu baza kubeta ba fanfare wana za kota lokole tingwe bakoti sibiso bavandi singa na adversaire na bakita liboso lokola conférence de presse papa ere kokate koki bazui sani batie wana barubi alemeno concours bandi compétition toza la battle nani akoganye bandi Cameroun et Azistan anokti azongsi après ayoluba badadi yango mipanzi akatani et comme tour la femme non na reki wana batutu baza kukanga na Azistan na nokti na nazongisi na yose mundele wa uzakukatsala za mwamuke yo kanisi tena yebi ke tiranka le kake. Merci beaucoup. Papa Landry Tshilombo Tshisekedi. Merci. Voilà, Maman Malesombo sur le podium. Elle va nous ouvrir. Bonsoir. Il a fallu pardon. Il a fallu dire là. Oh, comment on a parlé aussi pour les enfants de Diane. Tu as annoncé que nous avons déjà, ce serait mieux pendant que Maman Malesombo a pour prester, c'est lui qui sera touché. Alors, nous avons quelque chose pour les enfants de Diane. Il a fallu à vous la paix. Merci, à vous la paix. Bonsoir. Bonsoir. Et là, on a dit que pour Elongi, on a dit que on a dit que c'est on a dit que comme on a dit Koso. À mon avis, moto ya mona ndenge babada koyati bango babadi wana okonzi na bango kikoso kokamwa 44 ans ya musala bokobetelanga maboko te. Merci yaya, merci lero okobetelaka biso maboko esalaka bien malgré mais obetelaka biso maboko tamboli bisika nyonso bisoro ngana beta kayango comme la icône. Dans quel voyage musica totambolina bande konyoso totambolina babi penu tango ngana doro ba totambolina babi penu totambolina bangalipa totambolina ba to ya ndenge na ndenge. Dans quel voyage musica mboka yango wapi na Bukavu. Donc on a tellement mon pote et ça la carte mon a gâté mon pas de mon tout bana ba pote abaki azo ya kokufa ayebi peke na do ke no kufa po age kei na na mona kisangani pe na kosi pato ba na oui always ana ndenge wa how moto moto pe Tia donc ne kokupa atikala kwa mona Bukavu te amona Goma te amona Pete biso to bandaki komona Bukavu kaka na ba parc de soko de Virunga parc soko de bakomo ko banki sakakai ya nyamuka nyamura kina soko ta e banki sakakai bakomo ngo uyu ko kaka foruka ya nyingango kopanga Opanga, on y est déjà pas la taille. Tant qu'on est à Bukavu, mes chers compatriotes, mes chers amis et des parents, balobi on toque de complicité, partout il y a Bukavu. Nous ne voyons pas comment on a dit, comment on a dit. Parle de l'amour, parle de la vie, il y a Bukavu Virunga. Yo la stadi kosi yo kwa sapato anganga. Botoro bakaka parke ya Virunga. Yaya, nanu tomona te. Esali biso santi
sentiment. Torobi Congo dans le parc Nabiso. Il y a un beau pays, Congo. Notre Congo n'a gagné. Ça va dans le sentiment de Congolais. Congolais, je suis fier de tout ça. Allez! Toko dinamisi kamora kazoka park wana totaraka ezane molai ya ndenge wana pipi somoko tolobi na chauffeur tosuki awa baona tango tozali kobalu kamester compagnon tokomi na porti ya kobima totala na ngomba boye bamoni oyo babengi na François Lekori tomoni likomoso mais balobaki na biso tokita te po bazalaka treme eza biso na satima tobosani tokiti biso nyonso yoka evenema bipenu ada miso lokola ndoki akiti sakali kaka bokisa sakali papa moko moso wana moja kalisi bipenu alinga bamayeli banga nikomoso basangani balanda biso moto na moto tobosani biso nyonso moto na moto eparpille ngai nazana kamari na ngai tolala mbeko mako kamari na ngai mon ami nyani mosi kamari na ngai ya motema zendabi beaucoup boga atana ndenge na ye banini na bani kotara yani mosi na moni mbangu bipenu arekangai wana hasi ya mbangu ya bipenu te ngali bipenu kosaka bato totala na nsima boye mikomoso balingi ya mimosi ngana lobi kwa nakokufa na kamari na ngela kesika moko bato pauvre mama Sako mpe ya Sodan ya Jaki Fredi jaka tokende betali te na okufa na ya mimosi na ye pene sika bango batere de pele na pele batalinga muna moko talinga kana ayeka kao yamba no problem ezali ya yote kabi mikomoso ba yebi ngai oya no tuna ya mimosi elonge kokana ngarabi quelle bonne chance ngape na tuni ola do tuna ya na mona kaka wana yo tuna ya mimosi noko oza motema mabe ntango mama akufaka koyaka matanga te ngalelubie ya mimosi papa oza ndenge nini onoko na biso ya mimosi ngana otokalaka ndoko oza mokomoso ya mimosi oteba kuze na ngai mama na ngai naye kotala elongi ya mimosi mikomoso nyonso bakokala na ya mimosi mboka ya mimosi merci, je vous aime beaucoup. On applaudit frénétiquement pour Yefredi Balesongo. Voilà, merci. Nous allons à présent inviter sur ce podium Mr. qui nous vient de la diaspora. Il va également nous égayer à son tour. Tous autres amis sur la panique, s'il vous plaît, le peu que vous avez pour retirer pour l'orphelin Gianni Atiki, ce sera un signe d'amour envers ses enfants. Merci de la générosité déjà. Mr. Satoul, à vous la tête. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les sous. Bomolé na koti na sambeli. Pamate na poto kuna église moko na Paris. Ba fille moko baza basambela na baza so bakula. So samedi ba kana boîte. Mela kana bango mela ke bameli mela ke balambo kate
balambo na motu makasi balinga dimanche na ntongo bake l'église nzoka bazali na kwiti lokola bazali bafemme protocoleuse bamama mokambi bakomi mpe na église dimanche yango na ntongo lokola bakotaki 460 pongi ezotungisa bango ezotungisa baye mpe bakoti na église bavandi paster abanima te ya we nzambe alobi boye oya koloba oya kosa paster ayebeli teke bango balalaki na boite abengi moko alata robe ya bleu asala fosini mema biso na priere nzoka bula ayesu na église nzoka oyo mwasi nzoka nkoli ya kozala batata na sangisongi ya asekaka neti mwasi lumumba oyo akala fi yango batelemi ako bafi ya mikolo na église wana paster mwana opriere leza soko na ngai nzoka na kwiti na pongi esangani bandeko tosambela fotala fiere ce n'est Jésus ya mkolo yo leki bango ngasoka kone na kona totali na maloba ne ezobima ya yesu nasengi yo mingi ti ya yesu nasengi yo baplante bameshe na bafausse anglais tozotala kaka nzoka baninga na ye bazolala ye azoprie ntango kaka balobi amen église ezongisi amen bango balala kaka bayelo mingisa bango ser bozolala ye baka moto apongi na ya kwiti soki esangani atikanga nazolala te nazoresone bozolala te soresone ya ekomi na kati église priere nzoka priere yango tozali na gene moto akoki kolia te paster azoteya biso mpona bakonzi bwa likolo tolia te nzoka paster ye moko aliaka vaya tala nzambe ndenge asalaka makambo paster ndenge aza koteya makasi bongo ayoki libumo pasi azwi mai amelika moke paster apusani boye asandi bandeko nanga paster asandi kamondele kwanga soni toyoka nani akoloba ye moko ko l'église akomika ko bazotantenga sata azomekanga akomekanga biloko emonani applaudissez pour vous-même c'est la hanover sikoyo tolongwe na église toye na bafete samedi leki nakendaki fete ya mariage baplace eza te baprotokole babelinga yaka balukilinga place na mesa moko ezali wana tozali na baninga moto tokutaki atya motu boye nzoka kwiti ya kosakana te agumba motu soki tovandi topesi mbote te mpo azomona te tovandi fete eleki bamarie bakoti babili mpo bakende kosechange totalaka leya na moki atolinga frère est-ce que corps seye nali pesi moko nazali kuna réponse à kopesa ye merci c'était là merci pour vous on est là pour ce soir pour agrémenter si mutu mutebe beti atia mpona bana ya défunt Jani Fai lelo makambo namoni bandeko lobi teke nakotikela famille mbongo ba 500 nabima kaka bone akotala 11 bana nyonso kaka ve ngape mwana Jani wapi senisananga ngape mwana Jani na bato bazoleka na bisi papa nazalaka mwana Jani na mikolo nazalaka mwana Jani likambo etali ekambo esinga na président assemblée papa Mboso ngape nazalaka mwana Jani. Merci pour vous, merci. On applaudit frénétiquement pour Buster Saint-Toul. Du haut de ce podium, je fais appel à l'artiste humoriste, l'artiste humoriste, Onze Louzele. Sur les applaudissements.
Bonsoir à tous. Bonsoir encore. S'il vous plaît, comprenez mon émotion. Je suis venu. Vous remarquez, tout le monde, il est passé ici, Lingala, Lingala, Lingala. On vient de l'Europe avec eux. Mais quand nous sommes descendus ici au pays de soif, le français, il a fui eux. C'est seulement moi qui est resté avec le franc. Je vous dis, je suis venu tout de suite là. Demandez-moi pourquoi je suis retardé de venir ici. À cause de ce Gaou. Bamema batuna poto ya Gaou, pardon. Mutoso meme na poto yemo ko pusa ni ga muke o somela na nuden ko papa. Na nuto komite. O soma na soma den ko ite. Tozo pusa na affaire étranger, premier affaire étranger. Alors à masangu na nguba yango papa somela na masangu. Na bisabino dès que tozo pusa na porte mutazo ya babiso pe gawa sali kaka na bilamba. Siko ba ko sali capture ndenge ni. Tala na kosenga na batu bozawa to sambela ka mingi. To komi na vie gawa na capture. Apesi bakombo na nyonso bazo tu na vie gawa bakombo na ye oya ye moko babotela ye. Gawa kombo no nani? Ton nom de famille. Azo pesa nani motuna? Masumu de prêter. Molimo masumu ezolanda ve gawa tu na faire étage. Bakanga ye photo boy ezo bimiselo na kubonyo. Mwana ato kwa sawa. Azali sérieux na osenga bino lo moko bo encourager na sobite na kotika nanga. Banda kaka na ndima charge avec gawa na lala lisusu te. Mwana bela papa a bana moete. Balamba te ngai kaka. Ngana lobaki poto pamba ba charge mususu etalinga. Etalinga te. Na lobaka ngo bien to yaki biso moko meto sali liste ya batu nyonso ba ye. To ye biso moko meto ozonga biso moko. To sabo na vena nga profirense. Bolukela ye mutu ya tai na ye o ozonga na ye boponi na. S'il vous plaît, boponi nani? Hein? Jipe Masamba. Nani? Jipe Masamba. Jipe Masamba okota na miniature. Maxi aye. Binemo bomoni façon Maxi aleli batu babengi. Ah! Maxi to sala boy pona nini kolela makasi bona bino zali ya na ye. Mais Maxi aloba ozonga ye mokote azosala batu plaisir. Azozonga na mama loso. Oyo sengote. Mais maman loso sans carte de lecteur, sans passeport, ça nous sala les sous sur notre bandeko. Les lotis si tabenga, oh la duchesse, ezala la duchesse mutasala ki gola ki pede, est-ce que si tasala gola pede. Kala mingi te, fiston sa normalement fala sala na biso, mais bino mo boyebi fiston zo bo sa film na e o to otala ko kala te. O to sa na deux rôles principaux ba sala gola ki pede na lesbienne be masumu na elobe. Donc ça ya zako kongisana na zo lambe la biso ba film eza facilité ngala ko senga na bande ko tozo kende na bino bo sala biso honneur ba journaliste baza webele ya na ngala ndini sidi na moni awa Chilombo tozo zo risque ya komema bango me ba sala pe bazo mais elonga gaunde tala boyo ko mona gauna tefe ya bofana ne ko kapea e mo gazo ko ma ble faire na ko comprendre te. Nani? Gawa on peut sortir ça. Tala, elle a facilité. Na moni makambi yemo we mo abenga o na bien. Ndeto zo kende boy. Na kuta na fali na bi papa. Yuzu kende na yoto pona fali. Pour votre information, toujours kende na yeso kinza mbali. Akoma lito. Ezana di le musu se bonga. Adele zo mona gawo no musu. Ozolo bapona no mona ego ite. Ah? Akende. Na ozo informer bino azu passeport lelo. Mais déjà babengi biso na njiri na quartier en na ndende. Asibisi passeport pour la 3e. Merci beaucoup, merci. Applaudissons pour l'artiste Hans Luzolo, s'il vous plaît. Bien, nous allons à présent inviter le groupe Chic-Choc Loyegi, le groupe utilisateur bien sûr de Gianni Faye de son vivant,
Alors, GB, belle vie, GB talent na Kangourou, belle vie. On ne peut pas s'en demander moi la guerre. Bandikou, maman m'a pas à couper la mobile, t'as ça ligne, à couper le mobile. Bino mongo boyebi lelo soki mwasi akufeli mobali na biso na Congo eza lokola mwasi wana azongisi bumengo na ye nyonso na famille ya mobali na ye. Famille ya mobali bayaka te baye babotoli nyonso boyeba mama mapasa auki na vie ya bien tala moto auki bagombe baba campagne mase retrouve na kitoki mosi mama mapasa na kanda babotoli biloko nyonso pa famille ya mobali akomane kuteka mikate. Bandiku mama mapasa azwa ndaku ne ya chambre salon azalaki na bana na misatu ya basi na bana na mibale ya mibali bino mongo yebi ndaku ya chambre salon fo mibali ba debrier na salon basi ba debrier na kati ya chambre. Bandiku ba oyi balala na salon po ponge ya bie fo boma mwini na kosi aba salomo bazate ba salomo boza. Ah, yo mwana mwasi Salomon. Na munene bweshe woluya ke sipaji na salon. Bandiku. Balali na DG ba Salomon ba bomi mwinda. Muyibe akota gate akoti. Bandiku muyibe forcer porte akoti. Ata na mubimba mulili. Tellement que muyibe experience azo yiba. Ya ko palpe. Muyibe ko palpe. Muyibe ko palpe. Soka simba kuta ina fer na mutue asimba kuta ina region na mutue kolia ko garate sali nini ekoki bandiku muibe nga bima tellement j'avais une expérience abando seku cha mkongo na mi donc seku cha lali chi mkongo na mi azo seku chango akomi na 1 mètre mona porte ndaka tout interditaire mwinde pelagate epeli batu nyoso na chalo muyibi tellement j'avais une expérience à bon kima atelmi akanima kolona korine na mutu l'état bazo ben la mama pasa la mukatali pena o mama pasa yemo kapesi bonsoir balutuni bonsoir ero ni na atuni ba mikate jali mikate ya DG abino nazo mela kisha banyama mais j'ai raison kisha banyama sema folie logo promelia mais yeso ba kutie na korina mutu mazolubi azomela kisha banyama mama mapasa binonga pena boti bana mibali bobekete botika sa nini akende muyibi alubi yako gobemsa kutune bongo te a continuer kuyiba agokwena matete sikoy kuyibi mapango batonga ka porte za mulai 1000 pe mulai soko mati 1000 poko tala kata lupangu fo pesa mkongo po sauter bandiku muyiba matine 1000 bien l'état il a sauté cameraman on a mona velo kula mwana ke kwa fikini tala tala abima velo kwa mwana ke kwa fikini ko sheka kate tala o taya ba réalisateur mais zo goma ukana ku filmer mo bandiku amatimi tala pesi mkongo l'état sauté njoba akoyibe pa bedingwe bandiku leta zokita abaluka boyidingwe pa yoko posa masuba akendo suba siko tele dingwe fine mubimbaganya ona kaleson edingwe bien kaleson atelema zotala muyibe kita baluka boyatala yedi muyibe bi awa bilia kinga bisali nini bikoki muyibi yemo na malemba bando pupula mabele abando pupula mabele yoga maluba muyibi musala sodo yo passe bakobwako parasiti banda tongo zoye ba place ukita te cho ya ukite pa ba yedi yedi aka nchoka muyipi merci natika pe baninga mususu merci on encourage allume applaudissement yo zo bebe de beta pour applaudissement bonsoir. Vraiment, la zone est ici, il y a pour moi la tête de bino na ba maman de bino de lo fandi. Ici mon anga ya wana. Vraiment,
ya mibale esengo na ngai ezali mpo ndenge loye lofandi loza kumela loza kolia mokolo anniversaire na ngai nzambe apambola bino. Alors bandiku tambola na mokili omona makambo ngai nayibi te na kati ya bakokozanga te esika ya boye okokomona ye serie mais soka bibi boyi akokosala ngobakomelaka liyamba bakokozala wa te boyuka soni te ya sokomelaka liyamba tiakaka boyi tiakaka boyi eza nango matiti sokomelaka liyamba tiakaka boyi epi moto mosusu aza ozomona ye serie boyi ntango okenda boyita nzela ya toilette okudiyeba te yo telemi awo ya telemi awo akokundimisa eloko moko kundima te nokomona ye place afandaka azomela wiski azomela elekeni azomela masanga moko ya classe ntango okende na toilette nino mbali yo koto ye koto yo kuyuka eloko moko ya merci kafandaki serie. Alors bandiku izalaki na muyibi moko muyibi wana amesala kuyiba na kati ya quartier ne biso bino mokolo yibi biso bana ebumbu ne yibi siyo tambola na bumbu mona makambo na barabara ne biso tuzalaki na mama moko ya muluba kubanda mubali ne ya kufa asali 30 ans sans mubali sans iloko tala shiko mwasi oyo kufeli mubali mama akangaka ne oyibiko mubali soka kufeli mwasi ezalaka mwa ndenge na mwasi soka kufeli mubali mama sali 30 kubanda mubali akufa muyibi moko tuzalaki naye na quartier muyibi wana tala nyokulaka mama wana boyi bandeku mama wana azalaki mama ya muluba tout le temps ezalaki kaka soki kaka muyibi akoti oyuka ya bato okuyuka mama wana loya na kandi muyibi akwatelika luya tangu bato bakuya muyibi akimi biso moko toyebi mikolo ina bakrima na biso tuza na yango mikolo ndenge eza kusufe bandeku moto ilekaki bana basi bazawa na kanisa na yibike bakocontredire nga te bamama banani babotaka biso banani babonaka pasi mpo na bana ibango banani babwakaka bana na baterase. Alors bandeku mama wana butu ndenge kokaki loyibi mwasi nyonso avalala fokota douce asokola eza bongo te etombaki sikoyo courant eza te mama muluba ake kusukula asokoli na ye ndenge kaka ezalaka akoti na ndako lukula courant ezalaki te alobi na kulala na chambre te nalala na salon mamu ye wana tandami na ye na salon wana alobi te natika mwa fenetre boye mo mopepe esala nini ekota bandeku nzoka muyibi wana mpe ndenge bamesana kuyiba bamesana okanga ye bamesana kubeta bete ye mokolo wana muyibi alobi te lelo nakuya ndenge tata na ngai na mama na ngai bakutanga ye muyibi aye na teri ya Adamu na Eva ntango muyibi aye atombe boye fenetre ya mamuza ya kufungwama kure ezalaki te mamu na kati ye wo ntango mama akoti ntango muyibi akoti abandi koparipe na likolo aza koparipe na likolo bandi kupareriade atutaka mamu te ntango muyibi atuti mamu ateki kaka liputa ya pamba na tolu mama bandi kobelela loya nakangi muyiba bande kubuya adekula kanga neluna kangi ye buya bande kubuyibi ayoki bongo ye bandi kubundana atika mamu atika ye abandi kubundana mamu na mulubu na muyibi basele tuve na mabele bande ku lukula liputa ya mamu pe longwaki bopikiliki bokundu bomoyibi bwa biso tango bazalaki kowelana na mamu eyaki te mbala moko muyibi ase retrouve na kati ya mamu bandeku mamu asali 30 ans muyibi ayaki
kuyiba ba ventilateur, ayaki kuyiba ba télévision, atiki ba frigo, atiki ba fête, muyibi ba ta muyiba neema, muyiba kama, muyiba kama. Bandiku, sikoyu, batu bayaki na barat, batu bayaki na banda, mamu, fungula, nani tukutumba ye, bayu kama munakati. Merci beaucoup pour la belle. Mais apparemment parmi nous, il n'y a personne de très bonne foi. C'est truc évident. Ils sont sur place, je vous rappelle. S'il vous plaît, Bana, votez les bananes au public à mon avis dans les sous. Bana Janifai, votez le public à mon avis, s'il vous plaît. Merci maman, que Dieu te bénisse. Il y a vraiment un podium, venez. Venez, public à mon avis, que vous existez, vous êtes là. Ici, on n'a pas déterminé les montants. Les gens que tu as offrande, l'église est libre. Mets tout ce que tu as. Et c'est comme tu es au bêta, il y a panier dans le. Les enfants de Janifai, l'artiste et comité Janifai sont là. Sachez que c'est vrai que nous ne pouvons pas répondre à leurs besoins quotidiens, comme je venais de le dire, mais du moins nous ne pouvons que les soutenir. Soutien à biso wana ne osala ki bana oyo bana ba genre ebele financier, moral, spirituel en faveur des enfants de Janifai et Dieu vous récompensera. Donc n'oubliez pas que œuvre obozo sala awa des arts bibliques bénira au centime. Alors venez chercher votre bénédiction awa nakati ya panier na biso oyo. Peu importe les montants, je me répète, et à la public, et à la comédien, et à la presse, médias, et j'en passe, que l'équipe à titre représentatif, les autres Pemazali. Alors, Bana Bozo Manabino, est-ce qu'on peut applaudir pour ces enfants? Bien que Bazongi, ne vous laissez pas chaque fois Tobeki Bino Boyaka. Voilà, venez les enfants. Excusez-moi pour Bazongi, les sous sur le podium. Nous rappelons que l'événement est Ezaya Bango. Tout ça là qui a la mémoire à papa na Bango pour chercher comment soutenir ses enfants. Alors ils sont là. Ba papa na Bango na ba maman na Bango ba comédien, bazali awa, bazosa la paix geste pour na Bango. Alors la délégation et la diaspora. Comédie dans son baouti libanda, bazo mata, baya koyamba bana na bango, boya koyamba bana na bino, bamona, et puis le phénomène l'a dit, et sobé azo mata, la podium. Venez, en Slouzolo, Igor 2 minutes, Maman voilà, Maxi Bondoé. Apo Firenze, Bamonio sont sur le podium. Bien voilà, les enfants sont là. Papa na maman oh bavanda kina papa na bango na diaspora. Bazo ya babana. Les deux de squad l'équipe déjà. Maman voilà yo on a la vie. Mister Siatou yo on a la vie. Le phénomène est sauvé, il est entre la diaspora et la RDC. Il y a Freddy Balesombo, il est entre la diaspora et la RDC. Il y a Apo Firenze, le parfum de Bonheur, Igor 2 minutes, et puis à Zoyamba, Hans Luzolo,
l'humoriste pilotage, Mike la Duchesse, Maxi Bodoé, le Kouanaza Azoyaba, suivi de Matégopé à Awa, au nom de Bazipé Côté, Boromon Nakaka, Bomango Goya, ma vécu à la vie à la série Diaspora, Yebazoyaba, JP Epenge, les ressuscités, les sphinx de liberté, Yebazoyaba, et on va tailler au Matrapodé pour le salut. Tansu, Yahweh Babana. Et alors, juste tant pour aussi ça. Beaucoup avez la première. Ma fille est ça, pardon. Voilà. La communion a pris Batikali bonus. L'établi c'est ça, les gens l'autocité. Le roi Bimbo les bandits bouillés, on a été mis donc au Caramisco Awa. Nous allons continuer, que c'est Sabino, comme vous êtes ensemble avec nous. Nous vous disons encore une fois merci parce que vous avez participé à l'assistance, à soutien, à la Janify. Rien que par les billets, les 10 000 francs que vous avez payés à l'entrée, ils contribuent déjà pour la Banaoui. À la fin, biso baboti na bango tokobenga bango to remettre bango recette nyonso ekoti awa y compris oyo eza na panier bafeye eza na panier pour na soutenir bana na biso. Mille merci à vous les enfants bo kiti na bino bozoki esika bovandaki boki mambula bokota na kati kuna. Et ici nous continuons avec notre spectacle. Merci, je voulais juste signaler la présence de notre ici, Doya Mokonzi. Merci. Doya Mokonzi, a outi kotia ma feuille, awa. Ma feuille. Nobo kabaumba mtana. Bamba nilanga. Ouais, voilà, puis ma feuille, ma feuille. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye. Mokili
Qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert dans Nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Basora kaka. On sait jamais. Yamami. Toki. TV qui t'encore, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui t'encore, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la Nzela. Exemple TV qui t'encore, rien à dire.